Radio Télévision Solo, votre émission préférée. Bolingo na kati ya libala, Mama Misé de Bruxelles. Radio Télévision Solo, avec une nouvelle émission sur la 3W Radio Télévision Solo. Bolingo na kati ya libala, animé par Mama Misé de Bruxelles. Radio Télévision Solo, votre nouvelle émission animée par Mama Misé en direct de Bruxelles. Bolingo na kati ya libala di Bolingo ezalaka ndenge nini kwa lelo toko comprendre que émission Bolingo na kati ya libala animée par Mama Misé de Bruxelles, accompagné avec DSV Diana sur le foot de Wuppertal, Odo Mpampo, Yoka, Radio Télévision Solo. Tika bizaleli na yodi bongwana yamba nkolo Yesu di tika bizaleli ya mabe bongwana di tango yango yo topesi yodi tika bizaleli ya mabe di bongwana tango yango yo bongwana tika bizaleli ya mabe di bongwana. Radio Télévision Solo, votre émission préférée. Bolingo na kati ya libala di Merci Nabande Konyos, Bozali Kolanda Biso sur la 3W radiolisolo.com avec votre nouvelle émission Bolingo Nakati ya Libala. Bolingo Nakati na Libala animé par Mama Misé de Bruxelles, Mokolo Mwalelo Nakati na Radio Lisolo, Mpe Tobandi Yango, Toyokaye, Mpe Tosali Kokende, na Keina Lombango na Mboka Belgique, na Pesa Mama Nabiso Misé Maloba Eboto na balandi nyonso tu papa dese boto na yo papa yo na mère Solange en tout cas na sepeli mingi kokuta na mokolo lelo po ete eloko oyo ya bolingo na kati ya libala ezelo ko kolobela lelo oyo tokolobela ba problème nango tokolobela ndenge bolamu nango epa ezalaka tokolobela na ndenge toko batela eloko wana bolingo na kati na libala yango de thème na biso lelo. Papa Desfena nsima maloba. Merci bandeko bolingo na kati na libala oyo lelo mama na biso Misé de Bruxelles oyo vraiment asimbi bendele ye akopasola mpoke akotalisa biso bandeko eloko o etali bolingo na kati na libala mpamba te bandeko banso o bozali kolanda biso na mpoko malelo tobalanaka tolinganaka mpe tobotaka bana na biso
bolingo na kati na libala ebandaka lolenge nini pe mama na biso mise azali pe mie placé akolakisa ndenge nini oyo biso tolingaka bolingo na kati na libala me na kati na libala pourquoi bololo ekotaka na kati na libala yango émission oyo ya sika na kati na radio lisolo pona kotika mabota nyonso tu bolingo oyo nkolo nzambe atinda na kati na mokili oyo eyeba kaka kofulusama na kati na mabota mwabino yango émission oyo bolingo na kati na libala ekomema papa ete azala toujours na bolingo kati na mwasi na ye pe ekotinda mama azala toujours na bolingo kati na mobali na ye pamba te balobi moko to mobali akotika oya ye baboti pe mwasi akotikala bakosangana bakokoma eloko moko ya solo bolingo etalaka ni mama ni papa esengaka toujours mwasi na mobali eloko nini ekomaka na nkokoso entre bolingo ya mwasi na mobali ba corps étranger e ya kokota mpe ekabola bango yango émission ya malamu ndeko esika ozali na kati na ndako fungola litoi na yo mpamba te oyoka yo obakisa ndambu oyo po ozali na yango oyeba kobakisa kati na radio lisolo yango émission bolingo na kati na libala esika oyo yo ndeko nyonso tu ozalaki na mwasi na yo ata matata ezalaki ndenge nini zongela toujours première amour na yo kanisa mukolo oyo yo lingaki mama liloba ya liboso oyo yebisaki ye zongela première amour na yo mama bolingo na kati na libala que ça soit ba problème ezali mais kanisa mukolo oyo papa alobaki oyo bokutanaki na ye yo zongiselaki ye chérie je t'aime na lingi yo pona libela abongo olingi mobali pona libela lelo oyo bolingo na kati na libala botie yango wapi zongela première amour na yo yango mama na biso mise de Bruxelles ayeli biso émission ya kitoko pe thème ya kitoko oyo tokobanda kopasola mpoke likambu oyo etali kaka bolingo na famille nanu te bolingo kati na libala eske ndeko yo ozali kolanda biso na mpoko malelo ozali na bolingo na mwasi na yo ozali na bolingo na bana na yo eske mwasi ozali na bolingo na mobali na yo ya solo totie ba famille nanu mosika pamba te bolingo ezalaka ya bato mibale na kati na libala émission bolingo na kati na libala ezali te tolobi oleki ya mwasi o yaya mobali o tata non deux personnes y compris bana na bango alors ceux que ozali na bolingo na kati na libala bana na yo okosala na bango lolenge kani mpamba te tozali pe komona bana mingi na kati na poto oyo bolingo na kati na libala ba papa babungisi voire même bolingo kati na bana na bango mwana yo moko boti mais okomi komona akomi eloko moko akomi ko déranger yo voire même okomi koloba soki na yebaki bato okutu babota te bazali malamu kutu soki na bota kite mais tango oyo bandaki koluka zemi epa ya mama tango mamo bandaki koluka mokumba epa ya papa ozalaki na balangage wana te yango émission bolingo na kati na libala eye pona kofandisa mabala bolingo na kati na libala eye kotalisa mbongo te eye kotalisa bozwi te me ye kotalisa bolingo na pasi to na bisengo ndenge tolobaka liboso ya basali na nzambe liboso ya nzambe pe liboso ya baboti na biso na kolinga yo kino na suka yango émission bolingo na kati na libala na kolekana pe mama na biso mise kuna ye ameka kopasolela biso mpoke tozali kolanda ye na bokebi nde tokoyeba kotia lisusu mafuta to pilipili na kati na émission ya bolingo na kati na libala mama na biso mise e boto. Oui papa nanga deswe to monde te bila kati na libala ezalaka eloko ya engagement échange ya maloba engagement boye bolingo na bino ekutani surtout bolingo tango ye kokutana yo ozali na ndenge na yo lingelaka moto ozoluka moto azala boye
mama pe kuna ye pa lobi ye pa espéra kana motema na moto akoya ko luka ye azala boye bakutana mingi tomonaka na tango bango mibale baza bakutani wana mingi batemwe bazala na bango pete mais na kati na motema na yo papa omoni te non tango na ngai ekoki pona zwa moninga na pesa ye bolingo po ye pa pesa nga bolingo tango yo lobi na kati na bolingo na nga ke na kozwa moto na linga ye pa linganga tomoni te échange na kati wana kozala parfait normalement il fallait ezala bongo parce que yo ndo se décider la motema na yo ke nazwi moto alinganga nga pe na linga ye normalement bosiko na kati wana na ba problème to komi na wana ba lelo na kati ba mabala ni na ngoye ko sala ke bolamu wana yo zo kukanisa esala malisusu te ni ne ko sala ke non na komi na point ya ke abosani na ye maloba ya lobelaki moninga tango libale bandi tango bolingo bandi na motema abandi ko bosala comme ko sala moninga pasi na tango ifale nde bolingo nde ezala na kati wana ko sala bolamu nde ifale ezalaka koyokisa moninga esengo nde ifale ezalaka na kati papa na nga desfe wana yali motuna na nga la miki kotuna soki yo na papa na kote ya bo papa so koyi kolobela ngai. Merci mama na biso Mize. Nabanzi motuna na yo ezali mwasi na mobali balinganaka pe balingaka basala oya bango famille. Mais eloko nini ekomaka na kati na bolingo ekoma bololo. Mais mama na biso Mize ngai na koloba kote na biso mibali. Nabanzi biso mibali tozalaka soki olingi mwasi okolobela ye maloba kitoko. Mpamba te nano ozwi eloko yango te. Tangu okozwa eloko yango okomi kofanda na yango eloko ezalaki osali kokende kozwa yango na pasi me okomi kofanda na yango okomi kolala na yango okomi komona yango tozalaka na makanisi moko ondire eloko ekomi ya kala orke oyo yo okozala na makanisi ya libanda oyo ya libanda wana eleki pe oyo ya ndako te ezali kaka ndenge moko. Bolingo na kati na libala biso nano mibali tozalaka batu oyo tolingaka kobebisa premier amour na biso oyo tolobaki na basi na biso pamba te misu na biso elingaka kokweya na fololo nyonso tu oyo ezali kobima esengelaka obuka yango mama na biso Mize bolingo na kati na libala ezalaka na mwa ba défaillance moko oyo biso mibali tosalaka yango ekotaka lokola mwasi a perdre moi ba confiance oyo azalaki na yango kati na yo. Bolingo na kati na libala yango ekotinda mwasi akoma na confiance na yo lisusu te. Mama na biso Mize na émission na yo bolingo na kati na libala oyebi soki ofandi na mobali na kati na ndako mama lokuta esilisaka na bolingo na kati na mobali pe na kati na mwasi. Na banzi mwasi nyonso mobali nyonso tu plutôt oyo azali kotambola na lokuta akosa mwasi na ye alemba te. Mama na biso Mize eske yo mobali oyo meseni kokosa mwasi mingi likambo boye akosi yo me oye ko se retrouver ezali yango te likambo boye akosi yo oye ko se retrouver yango te. Okozala vraiment na confiance ya mobali wana ndenge ozalaki na ye ou bien okokoma na mwa keba mekana nkotalisa biso esika wana parce que bolingo na kati na libala esengaka biso nyonso tozala même parole même pensée même idée mais eyaka mabe sikoyo soki ekomi lokuta ekomi na kati na monoko ya mobali to ya mwasi yango nde ememaka nkufa pe na kati na libala yango oyo mwa muke na kokaki ko développer yango wana. Merci. Oui, papa nanga desve. Nakanisi eloko yo utukoloba wana est très important. Lokuta na kati ya libala. Lokuta na kati ya libala eza lokola maladie moko na kati ya nzoto ya moto. Oyo médecin royeba su ko soigner te. Nakanisi eloko wana soki yeko sensa na kati ya libala na bino nde bebisaka makambo mingi. Eza na kote ya mama, eza na kote ya papa parce que na ko expliquer papa na ngai tango yo ke yiko zwa mama oyebisaki ete ke na yo kozwa yo mpona bana kokosa yo lobi
yo yebisi que non en tout cas na tali na basi nyonso namoni yo nde namoni na kokokisa makambo na ngai epai na yo namoni naza bolingo epai na yo nasepeli na yo tout ça tala ngai naza mobali oyo na kosunga yo na vi na yo tokosala famille na biso elongo yo zwi mama bofandisi na kati na ndako papa ntango yo kobi siko na lokuta epai ya mama c'est que yo moko na kati na motema na yo omilobi kokoka makambo te poso okokaka makambo ndenge nini yo telemi kaka ekoki olukaka mwasi wana nde ofandaki ozwaka lelo ozwi Marie Jeanne lobi ozwi Jeannette lobi ozwi Georgette ndenge nini otelemi kaka okoki kozwa mama wana otie na ndako mpo banda kokosa ye po ntango yokei kozwa ye maloba no yaki ya kitoko ya sukali ya kopesa courage et tout ça ntango sikoyo ozwi otie na ndako okomi kokosa ye omoni papa na ngai makambo mingi mabala mingi ebebaka likolo ya bamakambo ya bongo elingi koloba ete yo bani kokosa po confiance ezali te obani kokosa po opesa mwasi motema pasi akima yo to ndenge nini pourtant ya komona mais wala za lokuta te akomona posa kokima yo siko na place ona yo répondre yo ndenge nini mais maman na biso yo lobi ima pe papa maman na biso mise eloko nga na mona ka bandeko basi mabe oyo nakomona bino mama na biso mise bozalaka na tango oyo biso toyaka mobali toza kolinga yo na lokuta ezali na basi misusu oyo ba meseni na lokuta mezali na basi misusu soki oyebisi ye solo ozala na mokanda ozala na yango te ozala na mbongo ozala na yango te ozala na motuko ozala na yango te mwasi wana soki alingi yo akolinga yo kaka me otalisi ye verite omoni bolingo na kati na libala eyaka kobeba pona nini na tango yo premier jour obandi kolinga mwasi olakisi ye ke ozalaka na bozwi yo osalaka mosala ya bien yo otambolaka na mituka ya talo mpe na kolue ba voiture mpe na kodefa ya baninga me yo otamboli na lokuta epai ya mwasi oyo yo zali kolinga nano premier jour mwasi soki a comprendre yo te eke alandi biloko wana esalaka nga mwa pasi komona mwasi mosusu na kati na ndako aza koloba bolanda ye te mobali na nga aza lokuta akosaka na ye okomona mobali azali koseka me mobali oyo aza lokuta akosaka mwasi na ye na kati na ndako alingi mwasi na ye te nayebi te mama na biso mise soki na Bible ezali na esika oyo bakomi po bolingo ya mwasi na mobali ezala malamu to kitoko esengeli mobali ayebaka kokosa mwasi na ye po yango ezali pilipili na kati na libala ou bien mwasi ayebaka kokosa mobali na ye mpamba te eza pe na bandeko bazali kolanda biso akoyebiso vraiment tika na yo soki mobali na soki mobali na ngutu mtaloba tika na yo na yebi na nga mobali na nga ye azani muta lokuta komele maladi mama na biso wana ebebisaka vraiment voir même libala mwasi oyebake mobali na yo aza lokuta ezali pe na mwasi pe oyo mobali ayebi ke ya solo vraiment ke mwasi oyo azali na ye mwasi ya lokuta donc ye lokuta ekomela ye lokola eloko moko ya munene kati na ye yango ebebisaka bolingo na kati na libala omoni lokuta na yebi te mama na biso mise soki lokuta ezali sini moko ya malamu na kati na Bible moto na lokuta mpe na ndoki bazalaka toujours moto moko pamba te na kati na bolingo oyo biso tosalaka na basi na biso pe na bana na biso soki to aplike lokuta yango tokomaka na dimension moko ke ya bokabwani ya mwasi mpe na mobali mpamba te mwasi akolobake nalingi mobali oyo te azali lokuta ya kosakana te pe mwasi mobali pe akoloba nalingi mwasi oyo te azali lokuta ya kosakana te bandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio soki ozali moto na lokuta yebaka ata bana oyo yo boti bakolingaka mingi mama na bango pamba te balokoloba mama mise azali mama soki alaki yo eloko ya kopesa na ye me papa na biso soki alaki na yebisi yo papa soki alaki na kosombele eloko boye
soki okei kolela epai ya mama te okozwa eloko te. Papa koyebi so fin du mois na kosala boye, mais na fin du mois asalaka ne na mbongo te, mais soki okei epai ya mama, mama asali. Omoni ke na tango ozali na lokuta ya lolenge wana, okomi pe kobebisa voire même foyer na yo, bana bayebi yo ozali moto na lokuta, mwasi ayebi yo ozali moto na lokuta, ozali kobebisa libota na yo. Likambo nyonso tu oyo ekoki kobima na libanda, oyo ke bakoki koloba ke non bakoseli yo likambo. Mwasi soka ayebi ke mobali na ngai alobaka verite te, yebaka obebisi deja libala na yo, pamba te mwasi akondima mama mise lokola lobi likambo oyo eza ya solo. Pamba te soki natuni mobali na nga, ye akowangana na ye kaka. Ata asali likambo na ndako sina kangai ne loko boye, me awangana na ye kaka. Aza lokuta. Yango moni mabale bele bandeko bele baza ko sibiri ba problème misusu na kati na ba foyer na bango. Mwana mwasi moko boye akoseli ye likambo, me lokola mwasi na ndako ayebi ye ke aza moto na lokuta, information wana akondima yango to akondima yango te, mama na biso mise yebisa ngai. Yo yebi mobali na yo na bolingo lokuta ezalaka te. Ye akosa mwasi na bana atala te. Alors soki mwana mwasi moko boye na libanda to mwana mwasi moko ya muninga aza kokola akosi ke non mobali ya papa nani kutu d'ailleurs a invité nga na McDo ayebsinga toke no kuta na kote wana. Mobali wana soki aye pai na papa na atomboki. Soki ba ye pai na yo ato wangani. Est-ce que mwasi akondimela yo to te ezali kobongisa libala to ezali kobebisa libala? Mama na biso mise to kende nano na bolingo na kati na libala. Merci. Papa, oyo uti koloba wana ekomi deja ekomi na place moko deja ya pasi. Omoni tango bolingani yo na mama, eza lokola boza kosala protection mutuelle. Yo protéger mama, mama pas protéger yo. Mama protéger yo na bataki ya batu bakoya libanda ba bebisa makambo na yo, yo peut protéger mama. Mais tango bosolo eza na kati na libala, papa na ngai ata moto ngo ya na lokuta ngo ya ndenge nini. Oyebi ke lokuta mususu ezali, omoni exemple ya papa genre nani Bill Clinton. Tango balobaki likambo wana yaki lokuta te yaki likambo sola salaki. Ndenge nini mwasi na ye a défendaki mobali na ye. C'est parce que nayebi ke ye na mwasi na ye badaki na terrain moko ya vérité. Aza kolakisa mwasi te makambo wana te na azaki na bosolo devant mwasi na ye. Et donc esalaki ke mwasi na ye ko défendre ye. Oui, toyebi ke likambo na salaki yango yo zolo ba likambo lokuta mais o wani ka wana papa wana yeki asalaki pa likambo ya solo. Puis mwasi wana alobaki likambo na ya solo. Mwasi na lobinga na yebi makambo wana te talinga ite. Parce que papa na ya pesa ki bolingo na ye alakisaka ye place na kati ya libala abane ko pesa ye nyonso pesa ye motema pesa ye bolingo donc ba wana lekaki wana e boujaki ye aka libala na ye te yango na esalaki que courage ya ka bino ngana ko défendre mobali na ngai etali bino makambo zolo betali ngai te. Papa desfe soki bokomi na point ya koloba neti oyo zolo ba wana que bat ba yo kosele makambo na kati ya ndako tellement lokutele ki na ndako papa na ngai mama ko kabayo. Ceux qui défendent ces actes, c'est que bakabio li na balabala puisque yo mo na kata nanda ko loba no ba lokuta na yo o mba mesana ko yo kana lokuta ceux qui peut likambe ye bongo mutakondima na ya mais oui c'est vrai parce que ko nanda ko musane ka ko kosa mais tango yo kosi wana tango sko yo ceux qui peut ba sali yo yango ba kosi yo ko mwana mama ko ba kosi o sali matata mais tango yo za ko kosa bato ko linga ko te ba remarquer ko za ko kosa ba loba ki non yo kosa ki o loba ka te bolo belanga bongo tena zo ba ya solo bondima non et loko kokosa e bebisa mabala mingi na ba point mingi omoni papa na nga point oyo ye nango tellement le kai kokosa na ndako lokuta pe et lui porte ya kokota e ye e lati moto aye ko bota lokuta na kati ya ndako parce que ba yebi pe e pa ya kendaka déjà ane muta lokuta tango siko ba ko yela ye likambo ndenge wana ba yebi na ndako na kutu wa kondima na bango puisque azali muta kosaka. Et comme est-ce que difficulté na maman a me ka défendre yo puisqu'elle ba mais papa en tout cas na ma kamune ngete parce que il peut véritable baraté ngala ko défendre ndenge nini maman ko zanga na terrain o ya ko kota po me ka défendre yo bolingo na ye puisque boko ma ko fana ka po bon jour moko boye bo signa ki libala ya ngwana bo fandi
akobwaka yo to koma lokuta mama zo bengana yo te bofandi kaka po tika bofanda non amour fo ezala te bo tofandi po tolingani tofandi po tobwaki ba problème pembeni tofandi po tomibokoli papa nanga desfe eloko lokuta soki ebandi na ndako mieux vaut bolingo nde mte vaincre yango na ndenge nini ntango ya bandi lokuta na ye wana moto azala bolingo ayebake non ngai fona tia bolingo na nga en jeu po lokuta wana ekima ye oui oko redresser moninga na yo soko olingi ye le wana soko bolingo nde koya na motema eloba non ngai nalingi nani kopesa place de eloko wana ezoya te mpo na mona eloko wana ezoya koya kodestabilize biso soki lokuta ekoti na kati ya couple papa nanga desfe esili nango parceke mama kutu confesse akopesi kutu ndenge nini soko omeka lokuta kaka ya moke soko obeki lokuta ya moke makambo nyonso to osalaka ekoti doute nyonso osalaka nyonso olobaka bani ekota doute alors na place wana soki nalingi yo papa na ngai na ba non en tout cas non ngai bolingo na ngai ndefe eya kofanda place oyo lokuta ekozwa place na kati na biso te po soki lokuta ezwi place na kati na biso bolingo ekobunga alors lokola nalingi papa ngai nde mutu akoyebisela ndenge bolingo nakofandisa tokosolola eloko wana ekozwa place te se ngai nalingi yo nalingi te balokuta ya kozwa place soki lokuta eye bolingo na ngai tokobunga nakokoma nakofanda kaka tika na fanda mama misu bafanda libala kaka tika na fanda kaka po tobota non c'est pas comme ça eza bongo te bosala de façon que lokuta wana ntango eye ezwa place te bolonga yango na ndenge ya baconseil na maloba bokosolola yo yeba nini esali ke papa koma lokuta pourquoi papa desfe mibali mingi bayaka na eloko wana lokuta po ayebi ke mama soki abandi kokosa ezosepelisa mama non mama na ngai me ndenge nini papa abanda koya koconvaincre yo na lokuta yo osepelaka na lokuta papa ezaki tuku te po ntango bofandi na ye botia basincérité na kati botia vérité na kati botia amour na kati ndenge nini lokuta yo kota na kati na bino non parce que yo ye papa fo aloba lokuta po convaincre yo mama me na ndenge nini ntango mosusu bofandi na papa na ofandi na mobali na yo ye ayebi ndenge alingela yo yo oyebi ndenge olingela papa bolingana ndenge wana po bokutani bosepelani ndenge bozali papa jamais akoya koloba o te tala kutu ngai fona soma Mercedes semaine o aloka zai na mbongo soma Mercedes azokosa yo mama akokende koyiba po asepelisa yo ndenge nini yo kosepela po papa alobi lo na somelo Mercedes obani kosepela mobali na ngai ndenge alinginga mais non alingi yo po alingi yo un point c'est pas qu'alingi yo po akosomelo Mercedes lobby yango na yo sepela ouais alingi après exali 1 an 2 ans 3 ans Mercedes c'est yakate o comme papa ko to kosa kinga pourquoi pas kosio parce que moi tango yo lebiseke na kosoma Mercedes amoni bolingo ye makasi non bolingo na ifeza toujours makasi et que c'est la Mercedes et que c'est la promesse Mercedes te mama na ngai et que c'est la promesse ya ndako te za bongo te bolingo eza na wala ndako te za na Mercedes te eza kata motema ne fandaka alors koluka te papa abana kokosa yo on a ressemblé Mercedes pour stopper bolingo na moni ne kwa kota na téléphone papa desito ya maena bonjour maman Misé en tout cas et votre makasi na pesi vraiment merci mingi lisusu nzamba pambulo na mkola lelo na oyo lisusu mpoko oyo patole libiso pe na pesi papa desito na mama Solange na bande konanga banso o bazo landa biso eza mama Melody mama to mama Melody likambo yo lubi ngana na témoignage moko ya ndeko moko aza pasteur aza pasteur wana tozaki na nu na Kinshasa mama wana tozaki ne nyonso mais ezaki mobali ndeso bazoteya tellement que ayebi mobali naza lukuta biloko ateya kawana liboso ya she eza yango te oyo asalaka na kati ya ndako na ye mama na soki mobali azoteya so balobi soki alobi bandeko dit amen mama akamati munoko abwaki kote mosusu mama pasteur ye moko azali encourager mobali na ye te azo murmure le roi tozaki bato tozaki proche na ye omona mama na azo murmure alobi akosaka bino kangenga kosa ngakutu ko soki ngakutu ozomona ke mama yaka azoya ne l'église mais azala ne wana te po ayebi ke mobali ne malgré azoteya malgré aza pasteur
lukuta etondi donc eza problème munene na kati ya ndako na bango ezaki pesa problème munene na kati ya ndako na bango mpona nini ayebi ke papa mosala neka akokosa ata likambo akokoya kokosa te akosi sikoyo yo ozokende koteya bato ozomema na lukuta zala ata na lukuta yango epa mama ndenge omesana me akomema ngo lisusu liboso ya etonga bandeko na nga mibali lukuta wana yango ezobebisa vraiment bamama ozomona ke na mama akoma na ekutu malili akoma kutu kotala ndio soki eloko nini ata kutu bato baye na ndako ozobeta masolo donc azosala kutu semblant ndenge toka masolo na bino wana te mpo ayebi ke nyonso wana ozobimisa kaka eza kaka bosoto na bosoto lukuta na lukuta okomona mpe na ndako kaka ndenge nani papa desuve alobaki papa soki alaki asala ndete bana balingana bango kokende epa mama mpo bayebi ke so bayebi ti mama kopesa papa azalaka balakation na quartier bayebi ke vie wana ata nini okoteli ye okeye oloba ke vie aide akoyebiso kaka o zela yaka dans une semaine okoke dans une semaine wana vie abetisi yo okaka nyonso babaya vie wana azane fo mutu et pourtant si azana makoki mais pona ni lukuta etondi ye ayeba koloba vérité te tina kati ya ndako na ye tina kati ya libota na ye na bandeko po lukuta soki edeborde okoyeba liso etika osalaka lukuta te ekomi na biro na bato nyonso basika bayebi ke vie chef soki alaki yo tika no kaka mama ozoya koluka chef soki alaki yo en tout cas bosana ozomona biloko wana nyonso ezosala ke bamabala banini na biso nyonso ezobeba barelation mingi toza nango mosusu bato mosusu baza allergie na lukute soki okosi ye esili donc ata oye na makambo ya solo ngai eza na mutu moko nde tozoloba boye soki azobeta lisolo sur 10 na oyebisa mosu 1,5 nde na vie et puis nayebisaka vérité na lobi sur 10 na makambo yo lobi nazwi kaka 1,5 mpona nini se obobona boye mpo nayebi yo mosala no eza lukuta bosiko moto ndenge wana ata kutu soki ayebi yo masolo ya solo telemaki bayebi ke oza moto ya lukuta nani akondimo ata lelo lobi ke na kwe wana do so bokei do likamoko eza wana moto akondimo te mpo bayebi omesana kokosa en tout cas bandeko ya mibali ata biso basi pe toza lukuta moko donc okosakana te na bapapa mpe moko mpe bakoma banga biso ozomona ata oso explique papa eloko so loko ayebi kozaka lukuta abando zango kaka na doute papa mpe akokende kolinga mwasi alambi ye donc asali soki bamisalasala mpo kaka mwasi wana alinga ye sapato akodefa epa soki ya songolo chemise epa ya songolo omoni mpenza tipi mpenza abimi do si amoni mpenza alobi nazwi mobali yango akobanda okende ndenge mpe akobanda kodepozaka moko jo okoya kobimele boye na kiliba peti nde nini oyaki donc oyebisinga te ke ozoya boboboye na boye mpo ayebi ke akosako akende akovande pa bavoisin oyo wana ndako na bango sikoyo yo mpe na kidiba wana lolangwe no olobi vie moko boye azalaka shiki azala soki boye olangwe na yo esali ke bu mpe zeni bakokende kotiko boye na moto yango azalata na mbetu te donc avandaka na nsima swati ya bandeko bien bakamarade azaka na eloko te oyoka sikoyo komo petite yo mpe nde nini ko masolo yango osali yango nde nini mpona nini soni ezosala ye en tout cas bandeko yango bavi mpe ya bandeko na biso ebele ezobeba mpona lukuta wana bapapa baza nango bafille mpe lukuta donc biso nyonso na bamama vraiment tochange en tout cas mama mise merci vraiment na lisolo munene oyo memeli biso echange mpenza bapapa mpo ezobebisa mpenza en tout cas chanson nseli yo maloba eboto lisusu nzambe apambolo makasi tokozonga lisusu merci. En tout cas, merci maman nanga Elodie, merci mingi na oyo kopesa biso ya motu ya lelo papa Odon et boto na yo na mama Nicolina kuna mama Elodie en tout cas ya solo oyo ye nango eza vraiment ya monene mama nangai omoni esika tango bolingo atiki nzela na lokuta ba dega ezo sala na kati ya ndako mama wana atikaki nzela lokuta efana na kati ya papa siko lokuta wana est débordé et comme kokende ko fana na église est-ce que église elle esika lokuta pasteur terre lokuta non
lilobezo lobake boko kokobuka lokuta te eza la kati ya 10 commandements kobuka lokuta te ndenge nini yo otelemisi lingomba na yo obanda kokosaka makambo kuna me tango soki mama salaka musane na ndako azwaka bolingo na ye atia na mesa ebungisa elimwisa lokuta ya papa omoni esika balingai baevite badega na kati ya litonga ya nzambe yo fofanisa eglize ya nzambe olakisa bango bolingo po Jésus ayaki na bolingo yo bani kolakisa bato lokuta na kati ya bolingo ezalaka te papa Odo Pambu ye pesa biso mwa oyo ye biso nango. Et boto maonize vraiment na sepeli mingi lelo na pesi mbote na papa ya Muyaka papa DSV maman Solange na pesi mbote na vraiment ya kati de dedans mpangi ya munu mama Elodie mama mise boto yango wana mama Sage vraiment yo yebi kaka vraiment ba fleur ebele na émission na yo oyo elibiso na yebi vraiment temité mais je pense que na koti na suka na yoki bozo lobele aneti bolingo kati ya libala do mwande mwana usoki ko déranger te opesi papa na biso ya Muyaka après ngana ko panza poke et tokumba machine. Merci. OK papa desfe la peso kasimaloba. Merci papa na biso Odo Pambu na bayombe kuna na bitoto pe merci na banzi bolingo ndenge papa na biso Odo Pambu akendaki tout juste aye bolingo na kati na libala tolingana kana mwasi premier jour tolobaka makambu ya bolingo pe tolobaka makambu oyo ya solo eloko nini esalaka bolingo ebeba na kati na libala na banzi mama na biso Elodie apasoli mpoke atalisi soki bomoni basi ya bapaster ebele eke paster asimbi mama na motu to na nzoto bie tata azali ko prier mwasi aza kokipe te bo comprendre que paster wana mwasi ayebi malamu na kati na ndako azali mutu na lokuta pe mwasi wana kotikala kopesa ta motu na ye te epa ya mobali na ye asambelela ye na banzi bolingo bolingo na kati ya libala eyaka kobeba pona nini komaka na ba mirmir papa na biso Odo Pambu akei na magazin akuti elamba ya kitoko ba solde yango me ezali na prix ya moke me papa na biso Odo Pambu azui wana nazali kopesa exemple pona ye akosilika te azui elamba oyo ezalaki na 25 euro bakitisi azui yango lokola ezalaki cher na 350 ou bien na 170 ye nango epa ya mama akosi mama omoni elamba oyo ezali ya kombo oyebi ke tozalaki wana tozotambola nazalaki na lar te omoni ke nakuti yango na 120 euro vraiment elamba eza kitoko boye na boye pesanga 120 euro nakende kozongisa po na defi epa ya kamaradi oyo tozalaki na ye mama papa na ngai oyebi tala ndenge okomi koboma libala na yo tala ndenge okomi koboma libala na yo mama akozwa 120 euro apesi yo me yo elamba ezali na yango na 25 euro okei mbango soit disant que lokola muta kei mbango akiko kozongisa mbongo wana or ke oyibi mwasi na yo mbongo na kati na ndako soki mwasi na yo aye ko comprendre que non elamba wana osombaki yango na 25 euro or ke yo kosaki ye 120 euro omoni tala bolingo na kati na libala pe mwasi aperdaka confiance epa ya mobali na ye po na lokuta po lokuta ezali eloko moko ezali mabe mingi surtout na kati na communauté na biso oyo ezali kobebisa mabala oyo mobali to mwasi azali ko comprendre te mobali oyo azalaki boye te lokuta oyo epai na ye ekoma boye ndenge nini yango tolobi ke na émission oyo ya bolingo na kati na libala est-ce que mobali oyo azali kosala boye ozali réellement na bolingo na mwasi na yo
ozali na bolingo na mobali na yo oyo ozali kosala to na bana na yo yango tozali komona ke bolingo na biso na kati na mabala ezali kokufa na ko monopoliser na mwa parole te na kozongisa nanu maloba epai mama na biso Mize ye ameka kopesa papa na biso Don Pambu ye azalaka pe na makambo ya na ndenge na ye ya motuya to meka pe koyoka ye pe tozwa mwa ide ya koyeba kokota mpona kopasola mpoke na biso ya mokolo malelo eboto mama Mize. Oui papa Odon tozoloba boye to batela bolingo papa to bongisa bolingo na biso ba makambo ya mabende ezala te po soki bolingani na mokolo ya liboso ezali te pona sima bolingo ya kobeba bosalaka effort bobatelaka bolingo na bino toujours ezalaka ya kitoko yango nazokiselo maloba papa Odonaka biso olandi thème na biso. Merci maman Mize, maman sage, vraiment j'ai confiance yebi maman Mize émission ya kitoko mingi thème omemeli biso lelo. Je pense que pourquoi émission liboso kaka thème ya kitoko boy vraiment hein émission ya liboso kaka thème falo bon manga tana katikati bongo beta yango normalement maman Mize eloko lobe ezali eloko yo eza ko boma mabala mingi. Pourquoi? Parce que tant mabe kota na kata ndaka libala mensonge yokuta ekoti makambe belé yango sala ke libala ebanda ko bundana. Pourquoi na bi bongo maman Mize? Et puis même lelo dans les églises au tout ko kende basi bino ba mama boko mo pesa mingi valeur na ba pasteur ke pa na biso mibali bolingo za ndenge parce que so pesa bolingo pa pasteur ko leka mbali na ndako. Même Bible lobi ke ko bima jamais okende na ngoma na yo soki yo moko na ndako na obongisi te. Mais bo mona mbali mususu loboko na place ya mwasi na ile kana te mais pasteur ana droit simba mu kongo na ye. Mino na pas mobali kutu la samarate na ndako. Mais pas pasteur mino anya sous passer famona. O comme mususu kutu pas mobali na ya lobaka na respect même pas. Mais ce qu'on va pas pasteur. Ouais, te va pasteur. Aolia misaka zolia ba manzaka nyeso lokwa mwana moko ya 3 ans kindendi. Mais pas mobali na ifo za bongo liboso mobali na yo. Bolingo na kati ya banda kwa libala. Alors, tant que tu joues dans la bloc à bon, yo commis requin, rebelle. Allez, papa, je vais venir appeler ce bolingo, puis comment dire Marie aimait ta femme, allez, appeler ça yango. Non, moi je pense qu'il t'a été en blanc. Moi, je suis amusé. On y a ti thème, on y a ti, on les a dit le là, tu peux tirer le alcool, na pota. Pour tout le monde a place pour te kokoma. Bah, papa va souffrir na poto, mboka moi si, et mobana na doit le battre. Hein? On va la droit pour le bâtir, surtout parce que ça c'était ma femme c'est. Au lieu de la rap. Est-ce qu'il y a moins des abolingo? Il y a moins des abolingo. Les abolingo te. Donc makambeza est belé, makambeza est belé. Pasteur kaza la moi sinaye. Yo zo kende ko respecter ye ko leka mubali na o ya ndako. Et bon siko moi si a pasteur a ko respecter na ni ko leka papa pasteur. Bible basuki, Bible baluki. Le mari est le chef de la famille. Moubal est le chef de la maison. Comme Christ est le chef de l'église. Babiti qui est un pasteur, as un chef, il y a Babalani. Il ne doit nulle part. Mais nous, qui sommes des chrétiens, nous sommes toujours qui des compliments. Ma maman, béni banda, toujours qu'on continue à banda pour la biso. Maman, la plupart à battre, au monde à banda pour le monde, maman, ce sont des chrétiens. Tenez balader au monde. Mais bolingo nous avons fait ça biso tous en mode sous-souté tu dis que l'accent tu dois c'est bolingo l'accent na kata église soko bimia na ndo komi cowboy tout à moi na mbali na biso ya moi so ba ngena ezali loko moko isa ko sala passe maman Mize na côté pe na biso mibali tant toujours parler sur bolingo mais maman Mize oyebi na koma kotala omona na konsuso omona Jackie Chana Brisili. Mais épisode d'union saison les cas qui a yébé tamara tamanda quoi. Mais ebani ndengeni beaucoup ma combattre bilumbani. Je sais que quand tu dois na kunda batoire et quand tu dois na ba combattant. Kala yo mosko kunda batoire contre ba combattant guerre ngeza ndeni. Mais quand tu dois na politique nambe quand tu dois na ba combattant guerre ngeza ndeni. Okita na garde no ya cuisine beaucoup tabaji ezate.
wana gare du Nord sikoyo bata gouvernement ba sikoyo na France bakita na gare du Nord. Donc gare du Nord cuisine quoi beaucoup mabuna baji ezati le moment akali la baji na pesa bomba papa ko melate comment mariage ko koma na niveau ndenge wana. Alors nzamba sepela mingi na ba couple si le temps bino moko bwana porte ya bozana ba nini ba tiraillement nzamba osani et le basuka na lo ba pona première intervention maman pona peso petana yo panza poke o pianga suma lo ba pole to panza poke mamize na lo ba yango lelo ikambo ya femme seule eza faux propre eza lo kola to imaginer nzamba bien biso to lingana bolingana banda ba libala boke sala mariage dimanche mais lundi boke bokaboli dossier na bino mamba femme seule sikoyo biso ba chrétien est-ce que bo respecter nzambe ou bien bo sali o mokili lobi na bino ya kangi bino boyena mokili bo fungoli mais bolingo ngwana moto loba na bolingo za susu te boko bomana petango sali bongo osali déjà na porte na yo ya ko kendela ça veut dire que muto sala système wana mobalo comme na porte déjà et comme que batindi ko kaka soki lovane sili de batindi ki obimi libanda babino ko yango il faut biso to lobelaka babino ko yango na o biso il faut to mekaka ko pesa ka conseil pona bolingo na kata ndaka libala à moins que moi sinayo azanga bula bien atosaka yo makambo nyonso mais système wana mama na ngamize ne ko passer so poke ezali système oyo et comme ko sisa bolingo na kata mitema ya bato pour moi ça comme otala profit na ye ya mbongo ni akoki kozwa akomi kotala ndako ya na kombo na ye mobali pa komotala na part na ye ezopesa vraiment pitakani na kata ndaka mabala. Merci maman na zongi sio malo pour moni de kwa koti. Pardon, en tout cas merci nayo. Nzamba pambola yo oyesu na makami balé oye ko fanisela biso lisusu. Papa olobi ba maman mususu ba ko respecter pasteur ko leka papa na kata ndako. Ou papa boni soni boy na kati na biso bato za ko sambela toza na kati na liloba to liaka o eleki motuya jour après jour po yo zo kende na église ba ko peso mateya ozo zonga na ndako poza na bible na maboko zo tanga na yo ndenge nini yo pesa pasteur respect mobile na kati na ndako manquer respect papa odon eza elo moiza na sens te normalement puisque pasteur aza pasteur ya église azali mokonzi ya église okopesa ye respect en tant que pasteur. Tango yo zongi na ndako, papa nde azali mokonzi ya ndako kopesa ye respect en tant que bolonga ni na yo pe en tant que mokambi ya ndako mosungi na yo. Eza eloko makambo na yo sumi bale kokani ata moke te papa nanga odo. Parce que pasteur jamais okoma na place ya mobali na yo po aza ya mwasi na ye. Ye ase abali kuna. Yo papa mosunga bali yo apesi yo bolingo apesi yo valeur wana ya mwasi na kati ya libala na ye. Donc pasteur azali oyo aza kokamba église apesaka bino maloba tout ça papa na kati ya ndako azali pasteur na yo wana te pasteur wana pe bozana na kati na ndako te makambo na yo na papa ya ndako eza makambo ya bino mibale po bosali mboka na bino mibale boza kotonga yango na maboko na bino ensemble bokoma moto moko yo oza moto moko na papa na kati na ndako okoko koma susu moto mpona pasteur na kati église te okoki jamais kokaba respect à papa et payi ya pasteur papa nanga odon na bébé libiso likambo ya kitoko a likambo ya ba femme seule oyo ba femme seule mususu bazali vraiment ba femme seule ya solo aya poto na mwana azu na ye libala te azo continuer vie na ye femme seule ndenge wana ou bien azalaki na libala moko esimbaki te akomi femme seule esengaki divorce tout ça mais papa eloko moko euti koloba ya femme seule ba femme seule mususu ekoma ya stratégie donc papa na mama bakanisi bamoni que non poto lia mwa mbongo bien il faut tozala femme seule papa nanga tango yo lobi que yo koma mwasi akoma femme seule omoni te koza komikaba na kati ya bamalédiction moko bo parce que lilobelobe ke boko kabwana te peut-être soki bozali na l'heure wana na baprière na bino nde boko kosangana te mais bozalaka tout le temps po Satan aya kozwa place na kati ya libala na bino te mais tango yo lobi mama akoma femme seule et ozala ba jour mususu fo bozalaka yo aza esika po bolakisa pa ya bato wana te ya solo bozali ye aza femme seule mais siko tango likambo koyela yo ezali ke papa ifala azala sunga ye mais yo papa oza te
tout simplement parce que bo sepela qui asala qui femme seule. Mais yo là devant Nzambe na yo ko répondre ndengini. Puisque ezara devoir ya mobali par rapport ya mwasi na ye devant de Nzambe. Po na kati na bino mibale chef na bino azali Nzambe puisque bino bondimela boyamba Yesu. Mais ce qu'on a l'heure wana tango yo sali ndengi wana. Yo na Nzambe na yo koloba nini? Na prière na yo ko senga nini koloba nini? Okoloba ke oui Nzambe tala mwasi na ngai na tika ki ye femme seule parce que ya oyebiso me lilo bezali wana. Bobo kabana ki pourquoi parce que aussi bosanga na sangisa ki bino. Bino be okabana pourquoi? Pona nini po boko sa ba autorité, boko sa société na bino, po mama bana rozambongo mais siko tango likambe ye et sika o efale papa ala kisaki azali papa na kati ya ndako. Papa azate parce que apona ki po mama azala femme seule mama akei akomi kotelengana mosungi na ye tango efale azala consoler ye apese ba courage azalité po esalamaki te ke akende po akufite po akimiete ba divorce te mais ba lukaki eloko moko boye eyeli bango ndongo na kati ya libala. Vraiment eza eloko eko kopesa biso mayele papa na nga odon ekopesa mayele parce que na kolobaka ka eloko moko moke ba mama mingi baza kozela bazwa ya bango bato longa na kati ya vie mais mingi pe baza na kati ya libala bazali kosala ba jeu moko ya mike ya buzoba donc baza kosakana baza komi kosa na mitu na bango potango yo solo ba ozana ozi mopali oyebi te grâce nini Nzamba sali yo après ekomi nasa nanu moi j'ai tokabwana nanu soki na meka nanu natala soki nini mais après mama na ngai oza koseka na place wana ozoseka vie oza koseka vie po oza koseka Nzambe papa desve na peso na maloba. Mama na biso mise moto akota kinde na singa nde olingai kopesa ye maloba mais asili ko katana lisusu otalaka Skype. Merci. Papa Jean azomeka kokota tozela ya kokota kaka lisusu. Merci. Oui papa Nazalek, oui ça va. Nazalek koloba boye. Ba mama mingi baza kosala ba jeu ya mike azana libala alingi ameka soki ni nango eza solitude ba mama botuna baso bazelaka nano bazuite bolongani na vie botuna bango vie na bango ndenge lekaka jamais boko lapa bosala ba jeu ya mike po natala nanu soki kosala ndenge ni na ningisa ye nanu na meka ye nanu non papa eza likambo ya mekaka te mama nanga eza likambo ya mekaka te olongwaki na solitude Nzamba sali yo grâce ozwi libala na yo vanda bien tia bolingo na mesa bolia bien yo na papa ko meka vie wana te po femme aza na solitude femme seule wana abukaka mabolongo na ye aza kosenga Nzambe na tindela ye yo ozwi bapesi yo mais susu kutu omoni papa na ngai asenga même pas libala eyela ye kaka boye na kati donc ayebaka ne te ke libala c'est quoi azwi libala après bambula akomi kosakana nango bokende kotuna basi wana bazobuka na mabolongo nanu bazosenga nanu libala c'est quoi bakoyepesa bino réponse bongo nsima bo bana sukosala baje na bino bosalaka mona bokotika baje wana bokofanda kimia papa na biso na moni akoti ya moto ya telefone na mekopesa maloba. Alors maman midi eza ngai. Ouais maman Elodie. Ça va maman. Okozwa maloba kasi. Okay. Eboto lisusu makasi Nzambe lisusu apambola yo donc mapamboli nanga elebe kosila te. Po tellement ozo pensa donc na éviter so na bwaka ba fleur ya jaune so pe ya rouge ya vert mais na éviter na bwaka vert po vert za signe ya bénédiction ya makasi. En tout cas Nzambe apamboli lisusu mama apambola pe bandeko nanga bampangi nanga donc eza ndengwana ngai na kokende koloba na kozongisela mpangi nanga papa odo ba mama bakoma kopesa respect na ba pasteur ba mama na bakoma kopesa respect na ba pasteur eza faute ya ba mama te nde na lobaki ba pasteur bakomi lukuta bandeko na ngai lukuta tellement que via botama na lukuta wana buli na ye ezala ke lukuta ne wana e continuer mais maman disait alobaki ndenge na lobaki liboso soki mama atelemeli yango na kati ya ndako te lukuta wana eko continuer tina etonga Nzambe pi na babisika nyonso alors siko pasteur wana si boyebi kaka mobali ya lukuta asala nini
akolakisa toutes de bonnes choses ezalaka na kati ya mokili. Donc akominimize la mobali okutu ozali na kati ya ndako, donc azolakisa oke yango te donc mobali no asalaka mabe et que lo dia aza na exemple et pourtant ye moko na kati ya ndako ni exemple eza te. Mais po aza mutu ya lukuta aza wana kaka mpona kodétruire ozomona ntango azoyeba mama mpe biso mpe nzambe bolimbisi vraiment papa olie oluka ogérer problème na palais oluka omaîtrise yango na ndenge na yo obengi paster. Paster talanga kutu boy papa boy tala papa boy paster tango ayoki asali nini lokola aza mutu alukuta akoyebiso nini le père de mensonge aza nani akodétruire yo kodétruire wana malobo oyo akobimisa na kati na ye yango nde okobanda kosala somo ya paster tango moni paster ogumbami et pourtant maman ogumbamelaka jamais vie na kati na ndako okokuta papa aza na liloba moko mama si asotaki 10 omona mobali siko avandi atali alobi eske mwasi oyo vraiment aza mutu bien aza mutu te mpona nini yo moko nanu oli oyoka nanu makambo mobali azoloba oli olanda nanu oyo alobi bongo oyo akorépondre tozalaka bamama tozalaka bato oyo akoyoka oyo bazoyebisa biso apres nde okoki kozongi mais mobali kaka koloba yoko tosalaki boye asi atombolaki bumbongo asi akomi na 20 maloba papa aza nano na 5 ye asi akomaki na 20 maloba mais okokuta mama wana ye mutu ya liboso mpe akorapporte epai ya nini epai ya paster lokola bapaster na biso bakoma wana bakoma koprivilege bamama donc kobwakela bango bafololo abosani ke azoboma oyo aye ndeko mobali mais lokola aza paster ya lokuta baoyo solo bazali baoyo mpenza bazosalela na bosolo okomona ke mama ke oyebise likambo alobi mama nayoki ya yo me nakosepela mpe nayoka papa baza mpe oyo mpenza akotraite mpenza likambo na ndenge esengelami atie mpe bible likolo amesa mama oyoki papa oyoki ou bien paster oyo ya solo akoloba mama na bandi kende nano omitala omisosola na kati na yo bongo sikoyo tokotala mbala nsima soki yo ochange na kati ya libala papa mpe na bandi akoluka achange mpo ntango mosusu comportement oyo papa azali koafishe na ndako ezali suite ya makambo oyo ozosala na ndako yango ezosala ke papa achange. Donc mama zonga na kati ya ndako no kende nanu kotala po bapaster na biso en tout cas baoyo bazokanga baza na kati ya ligne baoyo bazokanga bisika nyonso bozali na bamboka nyonso na mokili mobimba ndeko kopesaka nanu mwasi réponse te ke omoni mibali bazalaka ndenge wana zongisa nanu mama esika awuti mpona nini po kozi nyonso na mabala na biso eza na mwayo moko ya mokie po eloko nyonso ebandaka na mokie ezokende ezobota ti ekobimisa mapapu soki dès le début oyebaki kobuka eloko wana te soki ezalaki lokuta mama oyebaki kobuka yango te yo kasi papa akosani abanda okolisa lokuta ne apres sikoyo yo kaka mutu ya liboso loko obukaki yango te obandi komema yango liboso ya bato nga kutu mobali na nga omemi yango liboso ya paster soki okekutana nguma ya mabe oyo ya paster ya kodétruire ya kobebisa mabala aosala nini sikoyo yo okanda omona paster wana nani nzambe na yo soko moni okomi kaka oli osomba ta 10 millions ko moko ekomi ka millions donc soki 10 pesa mité donc aza na bobali ikolo na kutana na paster c'est pour na petit limite mais ozobanga nani diza ya obi ke biloko wana moko epesa nga méchant komona bandeko na biso oli to salela bible na ndenge malamu yo mama oyo bandenge nini ya kotosa paster okotosa ye ezati ke okubanda kokende kobumba melaka ye ezati ke soki omoni paster obandi kosala bizeti paster asimbi yo na oza na droit kosimba nga na lipeka te loba toloba na boyi mutu aza na droit kosimba nga na lipeka aza esika azali yo okoki kosimba ngai na lipeka te okomona atiki mobali ne atelemi kuna ye akusani pembeni ya paster papa aza paster azosolola na bato alingi kaka atire attention paster epa na ye otiki mobali no kuna zala na mobali no te zala na mobali na yo zala ne kuna telemane kuna solola na ye comme ça paster soka
Filipi soki bokende opesi mbote olobi papa yaka topesa paster mbote na ndenge ya bien na ndenge ya respect eza te deyo bodinini bogumbamelaka ye paster kamuntu lo soki paster akoti na ndako okomona mama lo azobongama na ndenge moko mafuta ekomi kaka azosala ngo tope ndeni koniema ngo po paster aye me mama azala calme aza mutu lokola yo soki nzambe alongoli ye nguya oyo aza nango wana ya kotelema liboso ya bati aza mutu lokola yo okobangele mpona nini mpo nzambe mpe akosala bitambo na kati na bomoi na yo ate yo mpe nguya wana oyo ye atelemeli yango tozomona lelo banini bandeko na biso banti bazotelema mpe bazokende mpe koteya bazokende mpe koteya liloba nzambe mpe mais okomona jamais ke soki mpe ndeni mais okomona mpe mama paster soki aza mwasi jamais okokuta bamama na donc basalaka mafuta so mpe ndeni bagumbamela eza ba omususu kutu akota ne kutu ye te mais soki ekomi papa donc en tout cas bandeko na nga papater na biso oyo bozotambola na kati ya mabe na kati ya kodétruire bafoye ya bato papa botika mpo obilakeli na nkolo ekokwela bino botika nde bamama mpe botika bakarater wana yo soko omoni ke likambo eza na kati ya ndako no mekana kososola ngo na kati ya ndako no mekana kokota mabondeli yebisa nzambe alakisa yo problème nini eza na mipepe mosusu mpe eyelaka biso tuna nzambe abana nokende nanu kopesa ngo na maboko ya paster tuna nzambe epuis paster soko omoni bayeli yo ndenge wana zongisa na mama wana na kati na ye yebise mama kotana na mozindo tala nzambe eloko nini eza bien te na kati ya ndako na yo en tout cas mama nazokuteli yo maloba mwa moke yango wana nakokali korépondre ndeko na nga papa odon merci